Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo oya salaka émission ya Ezu please na télé misusu bokota na pesi mbote na babone na nga nyonso opena na koti te tata mama leki kota masoleza kitoko bino moko otalaka ya kolamba ezali histoire vraie ezali masolo ya kati ezali mate ya pete ezali ya kobongisa mwa loposo ezali ya ndenge kosokola maboko ezali donc ya politique ezali tokotaka sangisa po mutu soko fanda ta na mboka nini ato fandi wapi il faut yebaka eloko ya liboso pe ya mboka na yo en tout cas so mutu so raisonnaka ngo te ami perdre na poto kaka ndenge wana yebaka histoire ya mboka nini kaka ndenge nini te ayebi te nini ke bokonzi eza boye ke bao basali boye eza mawa trop awa siko ba ya mwasi bomoni ngai ya na fandi awa pona présenter bino nazo présenter bino Vicks Vaporap Vicks nde lisolo na eko betela lilo toza na lisolo ya Vicks ya munene na banzi bamboka bifuna tiango boye po bato bamona ngo bien na bamboka mingi oya poto bakoki kozanga Vicks te na yebi te soki na Afrique ezali ba Vicks mpe eza na baafrike modele ebele mais Vicks nde so mosuka na likambo ya mwasi ya mobali okozango na ndako te oyo ya munene nango oyo pe ya muke nango eza ndenge moko eza très important ezosala misala mingi yango nde omoni na mitrakase po tenga pe na kabola ndenge tomisala kokabola toza pe na likambo ya maki ya soso ya mwasi maki oyo bozomona eza na makambo mingi eza passe partout ekotaka partout mais biso tonegligeaka tant que na ndako no okozanga tozanga maki na ndako ekosungola makasi to bana likambo ya Vicks oyo toyeli lelo ba ya mwasi Vicks oyo bozomona Vicks onafunga na kati nango ezaka pembe o pe basibebi lisolo ya Vicks oyo nzamba pambola bino boza toujours na kopartager oyo pe nano ayebeli yango te première fois ekoyoka yango epa maman Henriette la queen akosalela yango ekosunga ye tozana pona kosunga surtout tango ya makambo ya maladi oyo kozanga Vicks te ata liboso bavama maladi oyo Vicks esungaka makasi bandeko Vicks bozomona ezosunga nanu mpona zolo soko moni rime ekangi yo makasi surtout tango bato bazaka tango ya hiver bamisu mpe bazaka tango ya sama elanga babelaka pe rime omwa mutu mpenza azotuse zole donc respiration ezalaka kaka mabe omwa ka nyonso tchunchu ata tango ya moi likambo na Vicks ekosungo ya mwasi ya mobali naye kosala publicité te me nde naye kolakisa bandeko na nga nini te Vicks oyo ekosunga zola mwana kotiango mwana aza na ba 2 ans te 3 ans te mwana parti ata ba 10 ans komata likolo ça va mais ba 5 à 2 ans to mwasi ya zemi mwasi ya melisaka ko utiliser Vicks te Vicks oyo ekosungo tango zolo boza na rime tango sokoli ma ya moto ozwi ga ya pembe otie ga ya pembe te eloko abengi kaka ga otie ma ya moto ozofina na zolo nozofina ozwi Vicks pakola kaka likolo akokotisa na kati ya madusu wana te pakola onkaka bapembeni awa ya mwasi soki zolo efungoli yo efungwami te lobaki ezono eza ndenge mosusu okoki kobela mutu pasi zwa Vicks ya mwasi pakola ngo ya liboso po maki oyo naye kozwi yango role na Vicks oyo soki oza na kosuku rima makasi to mwana aza na rima makasi yo moko mpe mutu pasi omoni liki oyo fungola yango pasola zwa mai ya maki blanc d'œuf nalobi jaune d'œuf te blanc d'œuf tiango na kopo moko zwa Vicks oyo fungola sangisa yango na blanc d'œuf potango soki ndo ozobela soki pe mwana nda azobela tika na tiango awa boye mataboye po bato bamonaka soki yo ndo ozobela soki pe mwana nda azobela
sokola mwana poka sokola mai ezala papa ezana yanzo bela mutu pasi mukongo pasi baya mwasi surtout na poto papa bela kamingi mikongo pasi ata biso basi na misalo to sata mso ba koko mikongo pasi o bazoki na ba factory ya mwasi opesa nga raison zwa vixoyo fongola oyo comme déjà kosila po ba kena salela kango mingi sunga ya makasi sangi sango pasola liki na yo sangi sango na blanc d'œuf jaune d'œuf te potango ya mwasi pakola na front elungi na yo awa rim soki eza makasi ezosila te pakola yango likolo ya zolo awa fongola tolo na yo surtout mibali fongola tolo no pakola masango pesa mokongo soki mama azali to papa azali pesa mukongo pakola vixo na blanc d'œuf masango na mukongo no baya mwasi ezelo komoko simple salango 3 fois zwa siko panadol o babengi Novagine mela ya mwasi 3 jours osala une semaine ko mukongo te oyo kaka vixo yo avant kolala tango pakoli yango nde na signaler yo wana ozwi na sa makolo na yo makolo no niki yango bien ozwi vixo fongoli nazo bango étape na étape tozo sungana pas de polémique na ete pona ko polémiquer to pona ni mambo ya bongo batu so biso balingana na biso baswahili to linga mingi makomba ko bandengo na minoko msuto iko na sema bongo azolo balukuta je ne veux pas de polémique soki na ye nango na oyo ezana nazo utiliser na oyo potenga pe na tangela ki yango na oko lia ngonga moko te na motema nanga ifona ko sunga bandeko na ngai sokola makolo na yo na se ba talon wana zwa vixo yo pakola soko ngo pakola ngo na blanc d'œuf amaki kaka yo pakola ngo tango pakoli kotoyo ozwi pakola ngo na sa makolo na ozwi chaussette ya coton olati soko kokomisa ngo tina ba genou po atmusu ba bela ka ba genou pasi pakola ngo nika ngo tina ba genou na yo lala ya mwasi la muka na tongo okoloba mama Ariete abibisaki nga likambo asolo esungi ngai tango ozobela kosu kosu ata na tango oyo ozobela kosu kosu na makasi ya chronique ono ozokosola ya mwasi okosala ndeni olamuki na tongo zwa oyo maki ezaka na pouvoir ndenge nzambe akelaka yango mai nango kaka ezaka blanc d'œuf jaune d'œuf mpe esalaka mosala nango mbala nsima na koloba likambo nini ya jaune d'œuf okosalela ozwi blanc d'œuf oyo kosukosola makasi ata mwana na azobela kosukosu makasi pasola zwa blanc d'œuf zwa sukali po okoki komelisa mwana boye te akoka ngo zei ata na kimokolo bato mosusu okoka zei komela blanc d'œuf ndenge wana okesungaka makambo ebele na kati ya bopiliki ya nzoto na biso zwa blanc d'œuf wana zwa sukali to miel pota yango sukali nini brown sugar o sugar sukali lokola ya chocolat wana babengi ngo na anglais brown sugar pota yango muke na blanc d'œuf oyo melisa mwana tongo midi pokwa na pokwa sima ya kosala exercice na pesi yo pota yango na blanc d'œuf na vixo pakola ye tina sima na kingo kotoyo mase tina poitrine na sama peka pakola na sama kolo plata pakola lata chaussette lala toyo papa toyo mwana lobi na tongo okopesa nga raison na sengi na ndeko nyonso kozana ka vixo te na tango pe vixo ezosunga na bakosu kosu malade ezosala batu problème oh virus ekoti oyo mingi bakoma kosala nango pona nini yoka ndeko mwasi fonga matoi soko za nango na ndako te kende na pharmacie na bino sombango biso kutu na pharmacie ata mso esesili nango mais soko kei ndenge biloko ezokota ozokutana kanango soko za na pefa na Australie kozanga yango te yango na kombo wazana matoi akoyoka ayoka lite ya pete fongola matoi eza pona santé na biso na ya bana olioko luka bakisi buka bakisi ya cher kaka oyo bomoni oyo vixo baya mwasi okoki kozwango otokisi mai na nzunga munene na bosa na linga nde babenga
o to bandaka komi finika kana bulangeti nzoto mobimba ba place o tam susu ozali banzete wana ba manga ba nzete ya manga wa bandako tiaka ezate omoni ka Vicso kisi munene tokisa mai na nzungu moko etoka makasi zwa Vicso yo mbala sima na no sel de la mer nanga ko so sel de la mer za sel oyo tolambela katela ko so la tsabino ezaka problème te je musu ezali ozwi Vicso yo olongoli na lutu ozuka kanzunga muke ata mwa kopo ya mwa munene o milakati ya mwa kopo moko otie mai wana etokaki ozwi Vicso na lutu otie na mai wana baya mwasi sima ozwi otie so mombo ndenge naza liboso tango otie Vicso wana otie Vicso na kati ya mai ya moto ozwi omifiniki bozo monanga ite tango omifiniki na kati ya kopo wana ya mai ya malili wana ya mai ya moto wana fongola munoko na kati omoni boy fongola munoko no na kati zwa lutu moko banda ko balola okoyoka baya mwasi Vicso na ndenge ezokoto na kati ya tolo na kati ya munoko ezo sungo respiration ezo sungo makasi eko sungo respiration makasi bozelanga 1 minute na zoya nokilo kwa bazoto Ok, baya mwasi na zongi na kena ofungila porte wanda ko toki ozwi tango koti na kati ya esu wana ozwi Vicso na kopo na mwa munene na otiema ya moto etokaki zwa Vicso yo tia na kati soko lingi ata ba citron kata tia na kati finika o na zola saka exemple bulangeti to esui tango ozana kati ozana lutu na yo to ozana kombo lango nini nzete fufumo kwa muke balola munoko neza toujours tango ozo balola solo wana Vicso zo koto papa soko zaki zola kokangama omoni zo fongolo zolo na tolo na kosu tango silisi osokoli opakoli Vicso wana kotoyo na misute na matoi na simato matoi na kingo mase na tolo mobimba nako pesa bikefa attention na bana basi tango kopakola na tolo bokeba kote ya bo excuse nga na mo bana basi surtout bokeba eximba kota mabele te pakola ngo na tolo neti parti oyo opakoli na parti soko kolinga parti ya libumu opakoli ozwi kota makolo opakoli olaki chasse ezali tozo sungana baya mwasi pas de polémique ponga na yebi batu musu benga polémique ndengwana ebo tozo sungana ebe pe boyeba kite tika ba o ba yebi yango te ba profiter yo ya mwasi oza na mboka poto oza na Afrique soko kute na Vicso kozanga kango te baya mwasi yango wana kombo yango na bakomi yango yo bokende ba pharmacie bisika no so bokende boko retrouver Vicso eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV mbala sima soki tozwi mwa solution mwa eloko toko ya kolakisa boko toko tobomi abonné baya mwasi na ndako no jamais kozanga ka Vicso te baya mwasi kozanga ka makite blanc d'œuf oyo ezala misala ebele mbala sima na kolakisa bino misala ya blanc d'œuf na jaune d'œuf ata na zwana na muke ata oziki biso mama si tulamba na cuisine omoni mwana ziki ata yo ziki olioki mela bakisi eba masuba zwa kataka pasola maki oyo zwa blanc d'œuf wana pakola isiko zikeli wana pama 2 jours eza musika te okopesa nga raison na ndako no kozanga oyo te maki oyo soko ebika ozanga kango kozanga kango te ekoseso na estomac ekoseso na tension ekoseso na mutu pasi mukongo pasi makolo pasi boki les explications ni na expliquer kozanga ka oyo te eza na ba pharmacie nyonso oyo nde mbunduki ya liboso. Ok, mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV na telemi pona pisa bino ba mbote ezakra mwa lisolo kaka mukia kosungana pona likambo na Vicso boko tokoto bomi abonné oyo pa ebi Vicso te yango yo kombo yango yo kele kosomba
kopakola mwana 2 ans te mwana 3 ans te mwana 5 ans te mbana age ata 10 ans komata likolo yo mwasi keba na tolo tango ozopakola yango ozomansango kebe ekoto na tolo te pakola yango partout na neti mibali na tolo mukongo pasi kosunga yo okomansango soko lingo pakola kaka yango moko kaka yo soko lingo sengisango na blanc d'œuf ndezaka makasi sous puissance makasi masango na mukongono na kingo na sama peka na yo awa na mutu na sima kingo na yo awa nyoso masango okokizo okipe kozwa kaka vix moko opakola ngo pe na mutu ata na suki ezo kolisa suki ezo longo ba microbe na mutu pe ekosungo na tanga kosu bino bozaka ba kosu moko chronique kosu ba rime moko esila kateza la mbula ezala moi bino bozaka na ba rime esila kate salelo nga na lobi ekosungo ba ya mwasi mbote za bino mama Mariette Kilumbu Shembo bokotokoto bomi abonné ya boye ya mwasi ozanga komi abonné fungola motema ko ya boye penzo zanga komi abonné kota mi abonné okuzwa masolo kitoko ba misu babaka na mnoka mboka na ngo ba anglais biso pe tobala ko bana lingala poto sungo bande ko na biso okay see you bye c'est Mama Mariette.